si la Bissalo, je le répète, beaucoup comparé à Luna. Quand des mots Luna, on va le bien. Ce que qui par ironie, je viens pour vous dire ceci. Je vais vous choquer en vous disant que ce qui on a ironie en disant que Azana a mukola maman nanga. Aye ba ke kangiye. Et kangiye pourquoi? Parce que nous avons supposé muto aza mama kulutu na yo. Il faut respecter na degré ni. Ngai nanu natala film na yeti. Batu et belen batala film ya yeti. Bande ko balande yokani télévision na pesi binombote. Merci bolanda ngai aka na yokani kate bolanda nga pa ailleurs. Nzamba mona papa mbola bino na lingra bino mingi baba ko kioska mokili mobimba. Nzamba mona papa mbola bino pona liboso na bino na esengo ya koya makasi. Ebele batuninga ndeni omona na te makambo elega na internet ezika e matikiti ke zongi yozo mona te. Je vous ai toujours dit que je n'interviendrai pas na nyonso e kolega pour des raisons professionnelles. Et là, il faut observer à un moment, j'aurais à dire. Et là, je suis la mort dans le lobby. Et là, je suis temps après dans le lobby. Parce que Nazala paix, mon ordonnance IP, ma loba nanga ils allaient gérer paix dans certaines personnes au baé barapé côté de ça. Valeur il y a produit autozali kolobela il faut tozala na ba makambo belé to sala ba effort belé to ba ko rassembler ba tout et ko sala que il y a solo vraiment to ba côté ka produit de mission ndenge sengeli pe na boania pe maele nyonso ndenge sengaka. Donc on n'intervient pas na par coup de tête, on intervient après avoir écouté ceci cela ndenge ni no monde to ke na mesa to sololi totali toi tu dis ceci moi je dis ceci. Hermon a tel rapport des raisons professionnelles, personnelles, et comme ça que peut-être que ceux qui n'ont pas cette apparition publique, vont comprendre ngai penzate. Alors pour éviter que blesser, que troubler qui est d'abord sous nos rolingana lobate. Donc bon comprendre mais les na loba. Et puis en dehors de ça, on avait aussi un cas où bon moi na ni na biki ah mingi so to bandelo bela mama kana banini. Batubaya raté mais ba o bazoya quand même na pesi bino merci, j'ai eu 4 à 5. Aujourd'hui, on est déjà à 7 personnes. Au Baïbi Kokota di Maman Micheline, ils ont avancé progressivement. Ils ont qu'un kitoko, Nzamba Pambola, ils ont qu'un malembe, Nzamba zo sunga, mais tous vraiment on a besoin d'un pour que Amia Maman Ana ou bien Vinae et Barosa la sauver pour que Barobo la banane, c'est très très important. Surtout quand je vois les enfants comme ça la rapace et puis tous en cas Moussou, il y a exaucé to yeli bidon zoluka, moyen azonga namboka. Le papa n'a une fille qui parle très bien anglais mais elle s'est retrouvée perdue à Zoébani à Salaté parce que la puberté naé bah parents va gérer un malamuté bah tchaki libanda elle doit se retrouver dans moi na Zoébate nzamba sunga toutefois baba ko nyasa botombola sko maboko po ko mitango na bino botombola maboko likolo po tango ngo yango ekoki Nabi que vous sautez de la place vous allez mon président Josué na pesi mbote Yoshua le président Yoshua na pesi mbote sika pi ozali na pesi lisusu mbote na maman katika nika isika pi ozali na pesi mbote na China Rambo na pesi mbote na Y Abakouk na pesi mbote na ya mami longo de moi de tout le jour na pesi yo mbote merci mingi na ozo sala talaka yo vraiment merci et koma ki na mona ki maman Alice maman nanga nzamba bo zanga ko kanisa yote na bola moni sosai la kanga merci vraiment koli koma ki na kepe ko zwana sepeli mamba baba ko la kitoko na biso rondima te ma pesi lisusu merci mingi pe makasi na bayino so yanga ikuna fifi madimba na pesi yo merci mingi esika pe ozali nazo yo kaote na nina yo kayo sala ngai bien wana kimika nini joyeux anniversaire bele ba kiminga likola joyeux anniversaire ba kimba au mwana te mais toutefois to komona na kaka na ye lisusu pour vous dire que tap scène d'échanger formule. Vous savez que tap scène des applications oyo soki na ye na bino ba information il y a produit danga tap scène des applications oyo vous télécharger na téléphone na yo so ko télécharger yango oye ba ko remplir menu contextuel ko pesa yo so ke pesi yo komi na isika oyo ko cha kombo na yo che aussi li sote na numéro na yo après ko cha numéro na kombo na yo olingo cha numéro na kombo ya mutu oyo zo tindela so ko si na scène ngo wana ko mona place ma so code promo code wana mutu ko permettre yo mutu azana kishasa zo mbongo directement na téléphone na ye. En dehors de ça ndenge to yoki ndenge to monique ndenge tap scène da monique code si la 10 ezo sala mamaka si to peso senga mamingi ba pesi siko ba bakuki nyoso chance ya koyeba kozwa cadeau ya billet d'avion. Tant que tu envoyeras plus
plus d'argent na code ya si la promo et koko pesa yo possibilité ya koyeba kozwa billet d'avion comme cadeau. Boyebi que tu as na période de vacances, tu as que les familles mobiles deux billets na ko quitter. Tap send ko pesa yo cadeau na toujours en envoyant koko tinda boyo tindi lobi kuno tinda lipenga. Ba mo tap send pesa yo cadeau na yo ya billet d'avion. Donc ce robeti code SILA 10 qui est SILA 10 pour permettre yo oyeba kozwa cadeau na yo ya billet d'avion ce que ça yango comme il se doit. Donc billet d'avion na yo ils a dit déjà ni assuré. Ceux qui osent continuer comme ça est là. Code Nabiso ya SILA 10. Je suis venu ici pour parler des histoires de tout ce qui tient l'information, qui tient la toile. Et d'ailleurs, comprendre qu'on a un sérieux problème de compréhension pendant. Quand on a un sérieux problème de compréhension. Et les colons nango, ngelo que les Kerangues que agi ya mutu et comme ngambo. Comment agi ya mutu tatane na maman ne babota qui est basé basangani pour babota moi na bango. Pourquoi agi ya mutu comme un sérieux problème Nicolas ya bato. J'ai été d'ailleurs choqué encore le plus. Pourquoi? Parce que j'ai vu une publication où mutu moko a s'azardé à l'obake. Ceux qui produisent nangai au azali SILA Bissalo SB Mams à côté Wikipédia à côté réseau ou bien Google, c'est parce que Luna a intervenu quelque part. Ah, ça c'est quelle maladie qu'on a au milieu des Congolais. Il y a beaucoup de gens qu'on doit guérir. Hein. Les gens ont belé baso senga pena baza na suivi moko psychologique. Mutu moko afandi médecin moko azo landelaye, psychiatre moko azo landelaye normalement. Pour ayeba kotala, même si vous mona mutu azo loba. Même si vous mona mutu azo loba, mais na makambo azo loba déjà à disjonctant kala. Mon thème m'a bé ça dit que mon thème naye beba tellement que bébi sina mutu. C'est ce qui fait mal. Est-ce que réfléchissons ensemble. Est-ce que mutu lokola SILA Bissalo, je le répète, beaucoup que comparer na Luna. Quand des mots héros Luna on a le bien. Ce que ça qui est par ironie, je viens pour vous dire ceci. Je vais vous choquer en vous disant que ce que ça qui on a ironie en disant que azana a mukola maman nanga. Ayeba ke kangiye. Et kangiye pourquoi? Parce que nous avons supposé muto aza mama kulutu na yo. Il faut respecter na degré. Oui, mais ce que ça maman kulutu na bino moko boy. Maman non to c'est pas blague mususu. Mais maman kulutu il faut respecter 2 fois plus que ta mère. Nazo zela bakatela ngai morceau oyo. Soki penza batinda minaye batindiye. Si c'est ça, je suppose parce que c'est ce qui s'est dit. Soki batinda qui c'est quand beta ba les mabe na terrain mabe parce que dans ce qu'on appelle profession, carrière, elle n'a encore rien foutu de sa carrière. Asalina nous est l'autre côté. Ngane la vanne na kiti boye na koko bando tambu sa micro ah ba na tout na ba ebiete. Ngai nanu na tala film na yete. Batu et belen batala film ya yete. Est-ce que akomara film? Est-ce que a joué à wapi? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Abimi na parti to na groupe exactement nini? Groupe nini Abimi saye? Papa na ye Abimi saye lokola ndenge tomoni ba mams tomoni ba tumususu toyebi ndenge ba bima. Ye Abimi la wapi? Azana na histoire moko te écrite. Elle a encore tellement un long chemin à faire que bon, je me dis aujourd'hui vous le savez très bien que dans la mi-temps à Mikola Souka au Bible lobby na barozanga balbarato sengi na nzambe alimbisa bango na mabe basala bafinga papa wemba ekomama na Biblia que na tango ya suka botosi nini botosi ekozanga epa na paya bakulutu boka mwani te botanga de Timothée chapitre 3 bobengote natanga la Bible de Timothée chapitre 3 bana bakozanga respect na mikolo, c'est la Bible qui le dit. Ton atanga suka siko bana ya ba vipère bakozanga roza venir na banka yonde boyelo ko boyeba ko communiquer bongo ka ande boyeba ko pesa impolitesse et pas mikolo. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit et moi je bénis Dieu pour ça.
Si on a une fille qui est impolie, qui vient manquer du respect à une grande dame, en tant qu'une grande dame na kombo ya sila, on dit merci, amen. C'est l'accomplissement de la parole. Parce que ceux qui sont impolis, c'est que nous avons or qu'il faut bango bazala pour que l'ilo banza mais la 2 Timothée chapitre 3 et bakoko kisama que ba leki bakozanga respect na bakolo. Ceux qui par hasard, je le dis très bien, ceux qui par hasard ils abongo. Ceux qui abongo et qu'elle a dit ça par rapport à respect et que à lobby que ah ngai na lingi na ngai te bo comparer nga parce que wana aza âge ya maman na ngai. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je serai d'accord avec elle sera le bien au bon. Mais seulement et le retour moi ezali que nakati ya plateau à Vandaki. Même la personne qui lui a invité que je salue Jazz Kavulo atikali kotanga kombo asila te. C'était pas une question qui était liée à Sila Bissal, ni à SBD, ni à son travail, ni à sa carrière, ni à rien du tout. Ce qui y a à moi peut-être qu'elle doit avoir, toi tu as 25 ans. Âge il y a 25 ans, il y a des âges, il y a carrière, il y a maman na biso, il y a produit nanga. Pas ko botanga te. Ah ya nanga makobo tanga te. Omoni azali eza âge il y a carrière na ye. Mais ngai na bato na yebi na mokili. Ndenga aza na kati ya musala oyo. Soki na kutani na papa problème na tonton problème kendi. Il faut na fanda na sepela. Na tuna ye papa musala oyo ezaka ndeni. Ngai nazoluka ya mami lela na tune ah ya mami le papa nsuba bisanga posture na er moko ezaka lokwa ya mami lela. Esala nga lo lenso okondimati. Na linga na kutani na fanda na ye na yebisa ah ya mami lela. Pesanga ba technique du travail. Raconte-nous d'abord à votre époque là, au tout début là-bas, c'était comment? Explique-nous par rapport à aujourd'hui, comment vous faites pour vous maintenir jusqu'à aujourd'hui, pendant que théâtre est bandakala, pendant que journalisme est bandakala. Depuis tant que yo kotarango lelo ça dit 20 ans na carrière. Maman yebisangai ndenge nini bosali po boyeba ko maintenir parce que belé to bobana na bango bazala susute et belé succès ba ko te vitesse au internet nani ni ba ko sela. Ce n'est pas pour venir les insulter, c'est plutôt pour venir leur poser des questions et plutôt se ressourcer auprès d'eux. Baya kaipa ya icône pour se ressourcer ma chérie. Tant que tu n'as encore rien foutu de ta carrière là, va vers les gens qui ont fait du temps là-bas. Dites-leur, maman, papa, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour maintenir pendant ces 25 ans? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que toi, tu ne vas jamais faire 5 ans. Peut-être que tu ne vas jamais faire 10 ans. Mais une personne qui a pu faire 20 ans, 25 ans de carrière, tu te permets, toi qui viens aujourd'hui, venir insulter une personne comme ça, lui manquer du respect parce que, entre guillemets, il y a une personne qui t'a donné un $100 que tu t'es acheté, une perruque que tu as mis sur ta tête et puis tu commences à te permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui. Et puis en vrai, soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Dites-moi, solo, il faut leurs œuvres. Viens nous montrer ce que tu as fait comme œuvre. Ne viens pas nous montrer ton corps. Tu te déshabilles devant nous, tu dis que c'est quelle profession ça? Quand tu te déshabilles devant des gens, c'est ça, c'est une profession, c'est pas une profession. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Fais parler de toi par rapport à Biloko Sala, par rapport à la carrière. Ne fais pas parler de toi parce que tu te déshabilles, ne fais pas parler de toi parce que tu viens manquer du respect. Et sa qualité, il faut que la langue sonne. À un certain moment, il faut arrêter, il faut que la langue sonne. Et sa carrière, tu et puis si manango, bino bozo sepela. Bozo sepela la nini. Au sepela c'est nenge za wana kutu. Aloba ki yango alobi, bino siko bozi bosa caparel. Peut-être que moi nango pa loba ni na ndenga mabete. Bino bozi bo combien pona ba lobi na yango na Wikipédia. D'abord je rentre d'abord pour poser une question. Est-ce que dossier comment on appelle ça? Est-ce que pour publier un article sur Wikipédia, tu peux commencer aujourd'hui et finir aujourd'hui, demain matin tu publies. Si tu es un journaliste, il faut que nous retournions comment ça fonctionne, comment ça se fait. Il faut que nous retournions. On ne peut pas commencer un article aujourd'hui matin, surtout il y a on peut se devoir à des documentaires. Tu as un grand devoir à faire parce qu'à Sali tellement dans son époque que il faut qu'il y ait un théâtre, un nzonzinge, un groupe, un batu, un humain, un misusu ba kufa, ba kenana sangonai.
Et puis toi tu penses que ce produit là, ou un produit comme ça, son article, on peut le créer comme ça, on dort, on se réveille, c'est comme si c'était ta biographie. Parce que toi ta biographie là, il n'y a que ça, il n'y a que YouTube.bar. Or que, tu vas faire parcours, tu vas faire parcours. Tu as coiffure qui te représente RDC. Au Sani. Au début, pour faire des films à moto, ça m'a solo, batata na maman nanda ko bazo reconnaître que ça dit musala ou moi na mukili abata. O pona ayoki soni pona bimisi moi na mukia manqué yango ke na yuki pe. Obi bo pesa watu posa ko lobe. Ata biso mto na makasi ko loba tellement bo pesa biso posa ko loba pena. Wikipédia et les autres là, même quand cette émission passée, c'est parce que Mikolo Nazala qui n'a tenté. On a vu désormais dans Nazala. Et là, que continue à bimisi, et là, que continue à bimisi. Pourquoi? Parce que Mikolo qui est outil koleka, Mikolo outil koleka peine. Moi, j'avais déjà ça. Peut-être que nous avons besoin d'informer en retard. Moi, j'avais déjà l'article de Mams, n'a pas page à 2. Et puis le Google, Wikipédia, j'avais ça. Comme j'étais en train de vouloir amener cette maman à l'hôpital parce que je me bats pour faire quelque chose. On s'est battu avec certaines personnes au Monani. Maman à Brazzaville n'a pas si mbote. La Brazzavilloise mbote, elle est même prête à venir ici. Marie ba congolaise, balingi koyoka likamba lisungite. Na ebité pona nini. OK, surtout sangi c'est à $20, to kosunga mona moi si on a pona yeba kozwa. Vi na ya mais ça la commerce. Boye baraté article pour nous l'article ya mutu. Bako vous appelle à 2-3 mois. Parce que d'abord elle doit avoir le temps, il faut discuter avec la personne pendant longtemps. Poser la question pendant que tu es en train d'écrire l'article, il faut maintenant dis-moi comment vous pouvez imaginer que TV TV lelo après 2 jours à Wikipédia on ce sont des projets on avance tout doucement avec vous, vous allez voir par vous-même. À côté pona cette fille là a dit et tout ça, cette petite fille là a dit, c'est faux, archi faux. C'est du n'importe quoi. Pourquoi je le dis? Parce que les veltozomema bango et l'équipe makasi mi bako supportant au soute. Dans ce bien que mon produit devient de plus en plus professionnel possible. Mikolo nyonso azokoma professionnel chaque jour. Parce que standard o azokende ko toucher ça standard à likolo mingi. Alors ils ont la baby loko faut accomplir. Parce que sur babeti solo na il faut pas ko fongola téléphone te ba ndo la biso o tala ba vinga na sala raté. Il faut tant muta continue à Google la beti kombo na yo, amona photo na okakate, amona biographie na mobimba. C'est parce qu'on on part vers l'international, on part vers la grandeur, on part vers cinéma minene, on vise à aller dans des festivals cinéma, si on est congolais tellement en retard. Il y a un peu de temps que Wikipédia, hier, les lois continuent Wikipédia. Pour se renseigner, bon, on a déficit. Avant ton finga mutu tsotoboite bon finga na yo parce que ça dans le domaine na sans si la reliate finga na yo loba no makamni sans si la miniature na titre na bino bolia nini yaya to liaka bongo po to mesana kolia bongo ga to kei kasi ndenge wana bon mais avant quand même moya cherche un peu à te ressourcer, à rassembler un peu des informations fiables et puis yo tandel biso on a mis ça c'est bon on avance comme ça maman boyo kolako pardon bossa soni bossa mabe au moins tu école musto ba mon abiso bon ba donc cette fille là conclut que muto na Wikipédia pour na beauté ce sont des démarches à faire avant besoin documents articles na yo biographie no ba tiango na Wikipédia ils aura tant. Et puis tout le monde ici venait de nous dire ici là oh ningezawana pardon Junior il faut que la ngai partir à Sylvie bongo ningazo expliquer. Oh, si la ningazana a fêté 50 ans, 58 ans, mais aujourd'hui vous avez compris son âge. Aujourd'hui, qu'elle a 46 ans d'âge. Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça? Vous changez ce formule. Oh, parce que moi, je suis manqué, il y a un BBC âge. Mais il y a un vivant. Papa, maman, baza vivant.
ya Sylvie Bongo aussi fêté 50 ans na ya pesi kutu nzambe lokumu azi kutu ba yembeli na nzembo pa Michel Bakenda ko biso soboni 50 ans d'existence amoni makambo ça biso sikondi toza boto na ba projet que avant 50 ans wana to réaliser makambo biso nyonso avant 45 ans biso peut réaliser le quoi même na biso tokokoma tokosala bokomona na miso siko comment est possible que yo vanda na biso te na ya na biso boyebani te to va na bino quartier moko te to beta nzango te to sangana te to tanga école moko te yo pesinga âge na neti nga ba dunsusu ba pesanga ba âge moko na comprendre ba te ya to aba na série 8 biso nyonso bosani série 8 biso nyonso to ke nango bongo bokanisa ki ya mama bokanisa ka robota bino ya Sylvie Bongo pe ayo kosa déjà Sylvie Bongo pe akosi yé lokola ya Sylvie Bongo na niveau na ye a reconnaître que mam ça star à makasi aye bien siko yo au sein d'année tous en sérieux et là biloko mususu vraiment moi j'aime pas intervenir mais à un certain moment il faut parler à un certain moment on va parler quoi parce que c'est pas juste. Comment les gens peuvent s'acharner à Ajamuto? Tout ça là pourquoi? Parce que makambo ça là ba mona ngote. Parce que ba réalisation na comment ça là bango somme. Donc pour eux pour faire quelque chose le rôle la même ça il faut avoir 50 ans. Te yaya attends à 30 ans à 20 ans so za capable au sala. Soko lingi oza au lingi musala na ko lingo pesa ngo valeur, au lingo pesa ngo forme. Tu es capable de le faire. Tes rêves, tu peux le réaliser, mon frère, ma soeur, si tu veux seulement. Mets un peu de Dieu dedans, tu vas voir. Parce que si Dieu trouve son intérêt dans ce que toi tu fais, au moment où on a beaucoup. Alors, tu ne sous le rôle là. Il y a beaucoup de cas que nous avons fait ça bateau, nous avons facilité. Nous avons narration na maramute. Attention, nous sommes dans nzela moko boy. Nous avons besoin de télé malongwa na télé na kei. Attends, on a intérêt na kati na télé na kei parce que je sais que c'est lui qui m'a donné l'ordre de me quitter ici, aller là-bas là. Il est capable de tout gérer. Peu importe manière à ébisser ngana longo. Obi nzamba ko ebiso longo na place moko bo mo na peda là où pour le miel. Nzamba se fa bima. Ce qu'on bima on ébite neni okende. Ce qu'on lia nini. Mais il te dit que celui qui prendra soin de toi a zu penda soin na yo. C'est ce que même c'est en train de vivre. C'est qui bino que si la d'autres fois là et la si la d'aujourd'hui, deux si la différente. Oya lelo zana nzambe likolo mafuta et pas quoi ndemute sa différence parce que l'onction doit faire la différence. Na yebi sarabino chaque jour. Ngai pe na kana nzela wana mon onction va faire la différence dans mon travail, dans ma vie, dans mon couple, dans mes enfants, dans tout. L'onction doit faire la différence. Et il faut bandi marate batiaka tembeke. Dieu est capable de faire au-delà. Dieu va le faire. Pour tout le monde ensemble. Donc boti ko sakana ba. Boti ko kosela ba ba âge. Pour binope. Bozo ya kaka ba kosela âge te. Âge ba kosela ngote. Ba kosela oko kosa lelo moko ça éternellement te. Mukolo moko boye ko rattraper au d'une manière ou d'une autre. Bilonde bo ba bébé. Bilonde bo kola te. Aneta ngai poussa na mi po kola te. Ba âge da binope. Bozo kola ba leki pe bazara na sima na bino. Mais sur cette affaire, c'est pitoyable. Tournure résu. C'est ce qui fait pitié quoi. C'est ce qui fait pitié. Mais cette fille, sera makasi, sera yebi kolanda. La Luna en question, n'a qu'à s'excuser. Aya ta koloba que non, ndengezana, sera na sala ki boye, na s'excuser. Ceux qui peuvent être sincères, sera sala ki ngo sans batinda et sans parti pris, sans koluga. Bon, en quelque sorte, moi j'ai toujours dit aux Abakou, bon si les caranabinote. Aujourd'hui, à Tangaï, na France, na Kiti, na Komi, na Kiti. D'ailleurs, on a le blada assis, là, on a Ozara, na Otalama. Si on sera commis na France, pour battre Eka, soit commis na Mboka, pour battre, nous autres, nous allons réagir, et tout le monde va réagir. Et tout le monde aura pour pulsion d'aller voir Nini Yango, le bisi la saline. Et comme l'homme à battre quoi. Donc nous sommes commis sur Kalingi, à ça les locaux il faut si la zalawana. Là c'est rapide que batumsu ba ça mariage. Cadeau surprise n'est pas passé ici là. Vous comprendre? Ba ben ici là na fête na cadeau surprise. Pour mon level nini, mon émotion na comment. Est-ce que il ba benga cadeau surprise à mutu bongo dans les vides? Hein? Donc a commis ata mutu ninga sa pneu na ya ninga teka. Il faut tu comprendre ici là. Au pneu ici là.
Moutassé des restaurants chez les abakouk. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Comprenez mon émotion. Donc à tous les abakouk, à tous les abakouk du monde entier, vous comprendre le moko. Et l'eau est zati. Si là, Aza produit vendable et que tout le monde, quand il se met quelque part, il faut allober la combo naï. Sur le tolobi katozo, quand on a YouTube naïo, banda kota la salle observation. Betarara, combo asila, banda kota la ba photo na ba combo naï, na combien de titres, na combien de miniatures azali. On déplace à comprendre grandeur et à combo naï. Et il faut bosser parce que quelque part, c'est la rabisso publicité, c'est la rabisso publicité qui te repère bien. Publicité au foot à la vidéo batouté, au fait l'élément, c'est la publicité. Et bazo bossa na que pays moussou serait qu'on vérifier na YouTube congolais qui domine. C'est ci là. C'est ci là qui domine dans son travail d'abord. Chaîne n'est bon mon place ses alliés. Naba miniature naba titre nyoso azo zangate azakaka en permanence et puis balingo tika pe mate. Ça va de notre mieux. Et ils ont sunga biso makasi c'est pour passer la biso publicité produit biso biso moto ça va empêcher de passer la biso. Bon moi que c'est lengi qui toko qui sentiment. Bon mi tungzaka tenga comme te poni ni bosilikaka. Ngana lela ngo mabe. Neti ngana lunga na ngaba tabongo. Et c'est pelisanga. Et comprenez que eux seuls par eux-mêmes à resala elo morote. À resala sans impact. Sera les cas en France sans pour autant citer le nom de sa maman. Si là à sans impact, c'est normal quand on a combo. Et c'est tout à fait normal. Au moins, il peut être que ça lié quand même. Et ça, ce n'est pas la dernière personne. Bon, au moins, on a belé sur votre base, va déplacer Moukié, à Keimbo, à Boissadi Boé, à Kendaki, à Simanda, qu'on a bon, à Robert Solo, on a pas un petit à la misaille. Est-ce que pourquoi vous vous fâchez? Ne vous fâchez pas. Gardez votre calme. Gardez votre aise. Débat le français. Soyons calmes, à l'aisément, ok. En attendant, biso na ngambo kuna to sa musala makambo ekola to kota na ba plateforme nyonso to kota na biloko nyonso pour que tant to banda film na français makambo nyonso tambola kitoko. Est-ce que vous comprenez? Non? Laissez-leur faire notre publicité. Laissez-leur évoluer comme ça. C'est notre publicité. Comment moutako vanda lelo alobelika kombo morona tongo na midi pe na poko. Le roi cure à malaria. Le roi cure à typhoïde. Atakutango. Eh mams, nzamba pa molara yo. Ndama papa laisse ba famille na lobango chaque jour. Ba famille bazo lia na kombo na yo. Ba famille bazo lia vraiment oza penza bénédiction. Tu es une bénédiction pour cette nation. Tu es une bénédiction pour le YouTube congolais. Tu es une bénédiction pour bani babé réseau. Donc moi je trouve pas mal. Là pour nga lengi bo sala kande bo sala wana. Peut ça la bien. Siko diko na to sende. Yeko na matakaka. Bino bossa nini kaka bo kitakaka bo pola me bo ndi matin sincèrement bo pola pena sérieusement me bo ndi matin ndelo ko ese pelisanga mais nzambe soko polisa bino boko sanga nebele babi Moïse bia yeba elo moko boye tango banguna basanga na ba koma rebele n'est pas si makasi na bango ici là parce que il fallait de l'autre côté il fallait carrément Pharaon azala ye morote il fallait sangisa na mampinga na nyonso babandi ko landa ba na Israël. Il fallait nzamba comme ça on a point moko pour que ça bango soni. Il faut pas la penza les gens. Il faut pas la ébélé énorme pour que soni na bango la makasi parce que tant ozo bunda na mutu moko. Bino boza 75 bo bulisa mutu moko. Il faut nzamba tika bino boko me belé makasi. Tant bozo sangana boko mi belé boko mi assurance moko envers vous-même. Boko mo ba si comme ba to aussi lisaye. Si ko pena to longa parce que ninga za ba ye moko akokate. Dès que place nzamba linga ko place a bongo o mutana faiblesse ya bongo bino bozo supposer kaza na faiblesse mais si ko nzamba ye ko la sa force na sima wana. Déplacer la sera soni ya munguna. Au moment la place munguna asili force, asili makasi, asili mamba oloba. Pour nzamba ko betene loka mukie. Oyebi soki totali na misu ya bomoto. David ako jamais kolonga Goliath. Mais la situation bongo nzamba linga po ya ko se glorifier. Yango ba situation to omona. Bosangani ebele komba mutu matin midi soir. Et nzambe na kati wana zo ko betela bino ka ba KO debout. Abeti bino KO debout. Abeti bino KO debout. Abeti bino KO debout. Voilà. Hein? Voilà les retombées. Et pour ça vous n'arrêtez toujours pas. Nalinga ko so na tenga linga to so lara pembe to so lara na kimia. On a télé bino lamba pembe. To so lara kimia pembe. Bo pour la me bondi makati. C'est ce qui fait mal, mon frère, ma soeur. Et puis Nicolo nango na pesi écriture il y a Serge Louyer na pesi yo. Félicitations, merci énorme. Na point de départ
lobi su to kita pour la la clôture ndenge film esili to ça ce clôture ya synthèse makambo nyonso to sali sikoyo descente na biso ba polo na biso ezokoma ekoma lobi moto nyonso aza na biso d'accord yaka na polo na yo oye na yo to sali na biso descente ba biso ba kombelanga na ba commentaire mais maman ton kene ko descente to benga ki biso tendenga nini yango yo kaze pesa melio benga biso yaka lobi to za na yo to ça la sensibilisation partout point de départ un nouveau départ sans blague, il n'y a rien à dire. Nouveau départ, il n'y a rien à dire. Leçon de vie, voilà les films que nous voulons suivre. Film on a papa, na maman, na bana, sans moto qui sans moto soit télécommande, biso télécommande boboaki, bota sko film. Yo na totalité qui est là. Serge, au moins côté Suki, na yebisaki yo hein. Eh papa Serge, na peki saki yo. Kosala linda boyete tala koto suki lelo eloko ya mutu eza ya mutu kolinga kosa kaparaka na eloko ya mutu ndenge wana te bolingo koyiba succès ya sila boyete bomoni nde papa Serge asuki po ayibi gloire ya moninga akangami yango na nzoto na olingo lobela film pedani na kota na profondeur parce que tokosala émission nango lobi tango tokosala descente nde tokosala émission nango ndeko mwasi ndeko mobali tango ya moninga tikela moninga sa mosala o regretter o lela ma ya miso po nzambe tango yo kiso soni o zangelo konsala s'il te plaît botika tango asila botala ba film ndenge zo enseigner bato botala film pesi yo posa ya kozwa mayele ya vie na yo film pesi bato posa bakende ko changer ba testament na bango bakoma film pesi bato mayele ya koyeba quel choix faire quel choix de conjoint faire film moi epesi bato mayele ya koyeba que maman na kotika la maman na yo papa na za papa na yo leki na oza leki no ndeko na oza ndeko na film oyo epesi bato mayele na ba niveau nyonso ete ya biso to soso na kozonga lobby to sala descente lobby to kozonga lobby biso na bino ensemble to beta susu di solo mususu mais pona lelo na suki awa na kiko pesa yemoko président yo Mbote Maman katika nika na pesi mbote na baba kuku nyonso ya Kinshasa pe ya mokili mobimba mon ami Johnny Taye ya Piodina ya ndakala na pondu na pesi yo mbote esika piozali na pesi mbote na baba kuku nyonso mokili mobimba. Merci énormément pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci na yemoko babengaga tala junior faut la ngai bandeli bon mbalo faut la ngai bandeli nani na pesi mbote na Richard Maïza na pesi yo mbote esika pozali merci Koli na réseau ya déjà et comme makala mingi te na pesi sous merci na Johnny Taye mon ami de tout le jour na pesi sous mbote li sous nani yango na bossa naki na bossa ye nani to kende to koma na Angola kuna na pesi ba Abakouk for MK na pesi bino mbote nani na bino mbote maman Adèle wazo accompagner biso maman Adèle ya Brazzaville wazo motema kitoko malamu azo assister ba maman ba obela bazo kapasi vraiment nzamba mona pambolo maman na ngai nzamba salo bolamu makasi na pesi sous mbote na maman o ya Londres ou atinda kimbongo na pour soigner maman vraiment maman nzamba mona papa mbola vraiment que Dieu vous fasse du bien bino se bozo papa landu na Londres pe na pesi merci énorme na pesi merci énorme na ndeko ko s'installer si kana poto mais azo atindi moi par mais maman ate ya mukie oyo motema nange simbami nzamba mona yo na moni susu nani susu maman lingina tanga kombo na yete mutadi bossa sa ki tap send na pesi merci énormément wana za bakuk na pesi mota bakuka solo pour nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette émission. Que Dieu vous bénisse. Mon produit restera mon produit. Mais si Sarabino a produit nangai, lelo lobby pe libéra na libéra na changer produit te. So ba misu ba wa ba ça me monta olongwa. Ye jamais bouger ya tikalaka wana po atelema wana abakuku de mon cœur. Tala la pongite so mamboye simate. Nala pongite so bo fingier, nala pongite so bo saliboy. Et moi je pars prier, je dis Seigneur, laisse que cette situation puisse changer. Bon de que Dieu vous bénisse. On se revoit prochainement. Baba kuku tombo la liste sous bende les peines total la film le quoi dans totalité. Pendant ce temps film sous ces oya et zo bonga makalami te ekota. Pendant ce temps tous à la wana tout te pas na katia nouveau départ tout partager ba vue nango matin lisusu ba abonné boya ndé non que ça sensibilisation na mabele bino fo boya ka bokota boza les belé pour tout ça la musalango kaka ndenge sengeli na linga bino grave. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne, peut-être avec un invité, pourquoi pas une analyse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.